Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la vérité. Tango kolela mutu, il faut kaka na makila etanga pour que bondi mela eke no mutu openza za na souci to azolela. Soki makile ezotanga te seke mutu wana azolela te, la famille. Eza pasi. Salut cher Bouchou, salut cher abonnés, salut cher connaissances, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien, par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, toye lisusu kaka na makambo ya Aïda Kapilas, Aïda mon cœur, Aïdi i comédien na biso oyo tolingaka mingi, comédien na biso oyo tosepelaka naye mingi, comédien na biso oyo asalaka pe musala na ye kitoko, asalaka ngo penza na bolingo nyonso pas possible. Bandeko nanga nini ezoleka makambo moko ya somo, toyebi biso nyonso ke Aïda aza na matanga, mais makambo oyo tokomi koyoka bandeko nangai et au sala pasi. Boyebi bien chez Étoiline Inès TV akenda kapenza kozwa bino ka ba information ndenge ezalaka oyo ezotambola sur les réseaux sociaux na ye na pesi bino ba information toye tosali na biso analyse sur ba information wana et puis tozwi moi conclusion na système moko ya kitoko mingi bandeko nanga. Nini ezoleka nini ezolobama bato bazoloba nini pona Aïda après kokota live ya Aïda message o Aïda ayaki ko lancer nini bandeko nangai ezoleka. Avant tokota na moi makambo wana nyonso tu na lingana nous na sensibiliser batu o nyonso tu. Si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne abiso, chaîne moko kitoko, chaîne ya batoli pas possible et pourquoi pas chaîne abana nzambe. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. En tout cas, et que ça la biso, oyo penza tolobaka na biso chaque jour tokos makasi. Bande konanga bozwana nu bakiti bo vanda. Bamakambo bongo ezalaka bien boza ya kovanda. Zwa penza kiti na yo vanda tia mwa mai pembeni tia mwa jus na yo pembeni mwa sucre ezanga kanango te bilo kwa kolia nde toliaka te soki toza na matanga bongo en tout cas toliaka na biso te ata mukete donc komela kaka nde tokomela na biso na système moko ya kitoko makasi. Nos sincères condoléances surtout à la famille Kapinga. Là nous voyons de konabiso comédienne nabiso star nabiso ya Tongo Aïda Kapilas. Nous voyons aussi famille na biologique famille mobimba to mona bandeko na ye kandenge zalaka batu nyonso ya famille na ye. En tout cas toye ko présenter ba condoléances na biso kaka ndenge ezalaka na système moko ya kitoko mingi makasi. Liwa ezalaka nzela ya mutu nyonso tu kande na lobaka bandeko na ngai to matato kita liwa ezalaka nango nzela ya mutu nyonso tu. Ata soki osambelaka ndenge nini yeba que non un jour okufa. Et puis liwa tango yaka eyebisaka mutu te ke okufa. Nalobaka kutu chaque jour ezana batu mosusu bazana privilège ya munene komona peut-être mutu moko abeli na ba maladie neta ba cancer. Eza je m'excuse ba maladie moko tango mutu abeli yango na ba hôpital ya munene ba docteur ebele omona ba rolobake otikali soki na 2 mois otikali na 1 mois déjà tant wana peut-être mutu bando prier pour na miracle salima de l'autre côté pe mutu azo se repentir. Mais ezalaka mosusu liwa mosusu neti ya accident baliwa moko mutu alalaki akufi na ye azozonga te baliwa bongo ezalaka nango baliwa moko oyo mutu ayeba na ete. Donc olali na yo na ba programme ya lobi ke lobi na osala boye ediku mutu aye ko sala nini akufi liwa ezalaka bongo. Et puis bandeko nanga elo mosusu ifo koyeba mutu soki akufi ata soki oleli ndenge nini ezateke mutu akolamuka na ete. Mutu soki akufi baku
bofundi ye ata soki omibwaki ata soki omisali ndenge nini mutu akozonga na ete. Et d'ailleurs dans la plupart des cas il y a de ces personnes oyo bamonaka ba esprit ya bato oyo bakufa bayaka koloba keno soki bolela pe mingi bolekisa na kolela yango bomonaka bato mosusu ba esprit na bango evandaka na kimia te bakoma kotelengana telengama na banzela baloba bongo je ne sais pas ba o bayebaka nyonso eza bato oyo bakufa na ba o balobaka ke bamonaka basolaka na ba esprit ya bato bakufa nde bayebi makambo wana me babiso oyo tosoloa na ba esprit wana te. Donc to yebite oyo balobaka soki ezalaka ya solo to ezalaka kaka une façon ya ko encourager to ko décourager bato balelaka mingi makasi te, je ne sais pas. Voilà, problème na biso ya lelo et memeli biso awa eza que donc il y a de cela quelques heures si je ne me trompe pas 6 heures du temps 5 heures du temps Aïda comédienne na biso Kapilas ayaki ko lancer message na ye c'était sur Facebook. Ayaki ko lancer pona ko pesa ndenge nini matanga programme ya matanga ezokende. Ndeko na ye akufaki na kinte ndeko na ye akufaki na yoso nde place akufaki. Sikoyo po ba mema matanga na kin elingaki esalema te donc ba dépense pe ba condition e moko alobi condition oyo ya na ye akufa ilaki ezalaki bien te. Bablo mosusu azana besoin ya koya ko s'expliquer te na ba réseaux sociaux. Quand ndenge alobaki ba condition oyo ya na ye akufaki ezalaki bien te asalaki ne ka bien ndenge asaritaki kuna parce que monde ya lelo eza monde moko ya ba jugement pas possible. Sikoyo Mwaya babemba mema pe ebembe ezalaki te. Yango Aïda ayaki kopesa message. Bandeko nanga nalandaki audio wana très bien. Tomona ki pe ma message mosusu ya de ces personnes o babando sala ba chatting na ba page ya Facebook. Bayaki koloba ke non ndeko ya Aïda bazolela ete boye donc bino moko boye bika ki songi ndenge tambola ka bandeko nanga. Ba oyo bazalaki kuna na matanga. Alors ezoloba na ma déjà kandenge zalaka donc bakomi ko juger ebembe communauté na biso totika biloko ya bongo mutu soki akufi botiki ye ake kopema ba makambo wana ya koyaka kozonga kapona ko juger ebembe ezalaka bien te. Tozongela na video ya Aïda apesaki na message a signaler batuke nanu atie programme matanga te ba ozela vu que kokunda ya na ye fallait bakunda ye lelo. Déjà soki mutu akufi soki mutu akufaki na ba condition ya bien te en tout cas ezana ba condition mosusu oyo il faut pas ba umela pona kokunda mutu soki ba moni keka oyo eza vraiment bien te il faut ka ba kunda mutu si ça juste que non ba kunda mutu journée akufika lelo ba kunda ye let it be moyen to boya pe ezate. Alors alobi aza mwana azana ba yaya na ye azaba mamaleki bango nde bazo planifier makambo nyonso ya matanga. Aza mwana ye ko s'expliquer. Aye ko s'exprimer quand ndenge zalaka. Bandeko nanga après vidéo wana il y a de ces personnes au balamuki balobi ke non et d'ailleurs Aïda azomona na teke azana souci ya yaya na ye elongi na ye zola kisa teke alelaki. Bandeko nanga yango na zoaki bino capture oyo po bomona. Aïda na photo oyo atabino moko azomona na teke mutu oyo alelaki te miso deja za kovimba. Bandeko nanga tolingaka ezalaka nini yango na lobaki na ibandeli pour que bo mutu aya ko prouver bino ke aleli il faut makila e banda ko bimakato ezandenge nini communauté na biso ezala nini totika biloko bongo totika bilo et puis soki Aïda oyo akotaki na ba émission azokoka koloba te azolela bino kaka bolingaki boye la biso na ba réseaux sociaux oyo akomi ko sala semblant wana bolandela ye bien peut-être ye mutu bozalaka bongo mutu amipesi mwa makasi bandeko ko perdre mutu o bolingaka ko perdre papa ko perdre mama ko perdre ndeko na yo ezalaka souci moko pas possible na motema batu oyo nanu bakufela te yango bokoki koya na ba réseaux sociaux pour dire de n'importe quoi
Mais batu oyo penza bakufela deja bayebaka pasi ndenge nini salaka. Bandeko nanga botika Aïda. Aïda deja na émission wana na vidéo wana toza batu biso nyonso toza na miswa komona. Aïda deja na kotala ye bongo aza mutu moko azolelaka na ye. Alelaki ti sikoyo azolela kaka maya miso ezobima kaka. Eza na batu mosusu ya mosusu amipesi mwa courage mais soki avandi atalika na point bongo maya miso ezobimaka. De Aïda. Aza na souci ya makasi ata kutu koloba. Il fallait aya parce que batu nyonso deja balinga ki bayeba programme ya matanga. Aïda aza mutu moko aza public, mutu nyonso to ayebi Aïda. Aza star, aza comédien na biso. Donc c'est tout à fait normal makambo neti bongo ya matanga mutu nyonso to akobenga, mutu nyonso to akolinga yeba programme ya matanga. Sikoyo ko répondre moko elinga ke sunga yete. Idée wana ya vidéo asalaki en tout cas ponanga ezalaki idée ya kitoko comme ça a communiquer na batu tout. O nyonso to bazo benga ye pona koyeba programme matanga na minute oyo aye ko communiquer na bango tout mbala moko. Batu nyonso déjà koyeba oh OK donc tozela ba pesa programme. Tozela famille et sa programme. Trop simple. Mais siko communauté na biso to mona kaka ba point moko boye na coin moko boye. Yango to monaka. Chers compatriotes ezalaka nini? Ezani yango bomo na lelo na kimondia lelo tant de personnes ba komi ko vivre na ko banga. Donc la personne s'est dit non, nyonso na osala saka mabe. Muto komi ko vivre na ko banga ta soki muto osala makambo moko ya malamu. Tellement que communauté na biso ekoya kaka pona ko insulter ye, ekoya kaka pona ko tia ye na se. Omoni muto tazaki na posa osala makambo moko abunene atala lobi et les gens vont parler. Et ça bien te. Surtout na lobaka nanga chaque jour na ba programme neti ya matanga bongo ezalaka. Soki muto déjà azana ba programme matanga ezalaka ba temps wana biso toyaka to lobaka makambo moko ezanango positive envers mutu. Qui toyaka sur les réseaux sociaux pona kobanda biloba loba na biso esungaka te pe kosungaka pete. Bandeko nanga babilo mosusu photo tikaka. Eza bien te. Na minute oyo soki nano bengaki Aïda Kapila ste pona kotuna makambo ya matanga kandenge zalaka benga ye. Kutu ye moko yaki ko s'excuser alobi azozwa ba appel ebele batu ba obenga mais moko petala kaka za mutu koto ba bengi koto donc elle est embrouillée na ba appel aza mutu abatu mutu moko ya population. Alors babilo mosusu bandeko na ngai totika to soutenir Aïda dans nos prières, to soutenir Aïda na biso na ba message moko ekopesa ye makasi. To soutenir Aïda na mwa muke oyo zanango. Nyon soto lobi ke non na onaningi na contribuer katala kaka za star na biso akufeli en tout cas boya nango epa ya Aïda erosala ka kitoko ezalaka bongo ezana ba moma ya bongo nde to mona kapenza bato ya sur ba camarade sur batu o penza baza ya sur ezaka nde na ba moma ya bongo ezate ke no ta mutu azana bisengo na ye aza bien nde bino boye ekendaki ezongaki na ta wana kutu batu bakomona bino te kandenge ezalaka na mwa système moko ya kitoko mingi. Bandeko nanga kandenge boyebi yango ya mukie vraiment nalingaki na partager na bino na système moko ya kitoko mingi makasi. Mais avant na koma penza na suka mwa partage na biso na ye kaka ko rappeler bino déjà toza na mois d'octobre kala mingi te décembre ezokota kandenge ezalaka. Chers parents ba parents mosusu kutu omona na temps oyo ndeta déjà batiaka na bango bambongo na bango pona bana na bango bakomi déjà kotiaka
chaque mois omoni papa azotiaka moi eloko mama azotiaka moi eloko tito koma ba le 20 décembre omona ba parents déjà ebele bazalaka na moi mbongo bakie kosombela bana na bango bilamba pona ba fête ya bonne année na Noël. Yango ezalaka bien chers parents bo travailler bongo tia moi mbongo fin du mois ba futi yo tia moi eloko pembeni moi eloko moi oyo na moi ya novembre otiaka moi eloko tango tokoma déjà décembre en tout cas ozala na moi quelque chose ti tokoma ba le 20 ozana moi mbongo na yo okepe osombeli bana na yo kandenge ezalaka osombeli bango moi bilamba moi sapato ba fete pe lokola bana mosusu ba parents ebele basalaka ba erreur makasi omona ye azozela na ye kaka décembre tant ba futa ye vu que na misala ebele déjà décembre ba futaka le 15 azo espérer kaka le 15 wana nde abimisa mbongo asombela bana bilamba et du coup oye komona mwa likambo moko ya munene ekweli ba parents encore bakomi na bango amzili lisusu a mesure te ya kosombela bana na bango bilamba omona bana mosusu bazosaka na bana mosusu bana ngo basi balati na bango bilamba kitoko mais bana na yo baza na bilamba ya kitoko te esalaka pasi mingi makasi. Cher Bouchou, cher abonné et cher connaissance tokomi na biso na mwa suka penza ya partage na biso ya lelo wana na kolingana nuna pesa bambote na ye moko Linda Bukulu mwasi Nzombe na pesi bambote nanga na ye moko mama Vicky Mbonzo na pesi bambote nanga na mama Monique na pesi bambote na mama Germaine na pesi bambote na Abetichi wana penza nde kombo na pesi bambote esika nyonso landaka Etoiline Ines TV na pesi bambote na Julia Mananga depuis Angola bambote nanga na ye moko Pasika Longi et pourquoi pas masolo ya kati mwana penza ya dina na la douce ya badina na pesi bambote na balandi nyonso ya Etoiline Ines TV na système kaka ya kitoko wapi système kaka ya tokoso makasi bandeko nanga oyo penza nde bye bye na biso kandenge ezalaka bye et à la prochaine.